rassurer naeba est-ce que aza maladie azaki maladie to azaki maladie te nga naza munganga te constat ya liboso exigence ya famille basengi basala autopsie pour abelaki te jamais tokoti kondima ata moke que la famille accepte ou pas. Il faut passer la autopsie. Ça c'est clair. Il faut passer la autopsie parce que tu as la lecture ezanini moro brusque ezali pour na biso nyonso tozo suspecter que babumi na poison. Alors pour na ko fixer que ça poison, babengisa vraiment les experts internationaux. Balobi tango akufi muke muke maboko oyo ekomi mwindu. Makolo ekomi mwindu libumu evimbi. Faut toyeba quand même. Est-ce que ça coronavirus? démocratique. Les lots sont comme on dit sur le télémi et ça lui pour revendiquer votre droit. Donc on a hier cette vie comme appel, puis on fait votre collaborateur hier cette chaîne, donc télémi. Voilà, merci à toi Kelly Kelazola derrière la caméra. Toza bongo na Bandal Bisengo, na résidence ya mwana mboka le juge Raphaël o auti kotika biso o azaki bongo na procès ya 100 jours o mwana mboka Vital Kamerhe azokende kotal salolenge kani mbongo ya l'état et kotinya munyamu ezoyeba te ke wapi nani yango alie yango tope nani yango abombi yango. Alors boyebi bino so ndenge procès ezokende deuxième procès boyebi ndenge lekaki ezalaki opesi mbwambwa boyi et yango wana tomoni mokolo ya lelo tozwi sango depuis 3h du matin mwana mboka Raphaël juge Raphaël atiki biso nde tokiti bongo na cameraman na ngai Keliki ya Lazola toye kozula bino information tokobeta lisolo na bana quartier babetela biso lisolo qu'est-ce qui s'est passé pour tout le monde à lelo ndeko Raphaël atika biso boye est-ce que likambo moko ekomelaki ye tope ndenge tozoyoka kaka crise asalaki crise akufi. Voilà, mon mboka pe honorable Eliezer Tambwe to kendaki pe na ye kobimisa bandeko bakangaki bango na tongo. Alors toujours na ba image général Kelia ko balancer les biso to komona yango lolenge kani mwana mboka ndeko Eliezer honorable ndeko Eliezer akendaki kobimisa bandeko oyo bakangaki bango na kati ya police ya souciate o eza pembeni awa. Alors ndeko Kelly, si tu es d'accord avec nous, to balancer nos images oyo ndeko Eliezer akende ko bimisa bandeko et puis to ya na ba interview mususu to betina bana mboka. On y va. Olinonde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezalite na mobulu mosala ezalite na mobulu bana bakufitanga onanga kongona yokola ye kongona biso nyonso tosengi bolingo kongona yokola ye kongona biso nyonso tosengi bolingo akonzi ya mboka boka mamboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya pepe na bino olingi kosala tomi ya sante malamu we bana na kelasi mpona veni ya lobili kongonanga kongona yo kongola ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongonanga kongona yo kongola ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kolanda na kisa oya bakoko na biso
batonga mboka kaka na lisolo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka boka malamu we bofungola matoi na bosenga ya peple na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana-kelasi mpona bene ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na ye kongo na yo kongo na biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na yo kongo. Bon, d'abord il faut qu'on retenir une chose, que les lots, le Congo est comme un état moko ya malade ya Congo. Congo to komi kobanga, Congo to à l'est, et tout le monde a été surpris par la disparition. Il y a Jijo ya Congo. Parce que l'espoir ya ba Congolais nyonso ezalaki akoyeba l'issue ya procès. Naye awa ko se rassurer naeba est-ce que za maladie azaki maladie, toi azaki maladie. Ngana za munganga te. Na koti j'ai changé avec la famille. Balobi nanga que azaki koyoka maladie penzate. Certes, on m'a dit qu'il y a yoka ki mo fièvre le dimanche. Et le kinango le lundi pour mon aki na procès. Kuna ba déclaration ezalaki mo ebele. Oyo bozaki koyoka. Moi je n'étais pas là. Tango azongi avandi lobi ake musala. Hier mardi, procès alaki lundi avant-hier, lobi mardi ake musala. Tango ake musala, azongi ba 16h azongi na ndako na ye, avandi. 21h ayoki mabe. Ba calculer ba moni que ça ne va pas, nde ba memie na centre ngana. Koko makuna muke vers soki 1h 2h on doit coucher. Mais qu'est-ce que j'apprends na famille ba o ba moni corps na ye? Parce que actuellement Cornaye est à l'hôpital à Kankokolo. Ou bien qu'il y a un cinquantenaire, qu'est-ce que j'ai? Cinquantenaire. Oui, un cinquantenaire, là c'est athée, il na morgue à Kankokolo. Et na minute, l'explication, les détails, ça selon l'information, toujours c'est l'autopsie. Parce que jamais tu que la famille accepte ou pas. Il faut passer à l'autopsie, ça c'est clair. Il faut passer à l'autopsie parce que tu as aussi la alors il faut passer à l'autopsie. Tu juge Raphaël à Koufinine. Ce que j'ai trouvé, à Tiketa Mwana Mukolote, Mwana Liboso, ce qui 18 ans. Oyasuka Tikibanaka Misato. Oyasuka 6 ans. Vraiment. Mettez-vous à la place de la famille. Est-ce que l'État congolais peut supporter ou bien va causer la cacho et puis va bosani? C'est ça le problème. Balobitango akufi muke maboko oyo komi mwindu. Makolo et komi mwindu libumu evimbi. Faut toyeba quand même. Est-ce que ça coronavirus? Est-ce que ça nini? Mais c'est que je sais que juge Oyo Azalaki, président, il y a procès ba Congolais nyonso bazaki côté la mutema. Alors, ce qui est salemi pour intimider la justice, je demanderai à ba Congolais bazo kanga. Bomoni liwa oyo, eza liwa ya famille te. Eza liwa ya biso nyonso ba Congolais. Nous devons tout faire pour que ba tirer au clair liwa ya juge oyo. Ce qui to sali angote bande konanga ba kosili sabiso moko. Alors, il est important que vous retenir le Kouan. Voilà le rapport que j'ai eu ici. Donc tout le monde, tu évites la minute qui suit, parce que tu dois comprendre le soutien. Groupe WhatsApp, monter le contre tout comme parce que vérité donc c'est très compliqué. C'est ce que j'ai trouvé ici. Honorable on a aussi ça. Message pour lancer dans l'électeur la réunion à travers la République partout dans le monde. Message pour lancer ici sur la ainsi que l'animateur et l'institution.
nakoloba boye omoni awa batutu awa bato bauti ebele même bandeko na biso bakamera oyo eya kofilme pamba te en dehors ya kozala bajournaliste bango mpe baza bakongolais ozomona ce que moi je peux demander aux congolais bandeko na nga mutu moko te asenga nzambe atinda ye congolais mutu mpe ya komonela moninga aza te mutu mpe akosilisa bato nyonso aza te lelo soki ekomeli juge toyebi baliwa esi ebandaki awa tobandi kosoupçonne. Je dois vous informer une chose, ngai nasololi na ndeko moko asalaka na présidence lobi bakei kosala bango baexamen ndenge balobaki wana o corona ezoboma ndeko wana alobi na nga ke bakei kokuta bango na bamercure na nzoto mercure ekokota na nzoto ya motu ndenge. Donc c'est la même chose que nous apprenons ici. Lelo awa le juge Raphaël Akei et c'est quelque chose qui doit interpeller batu nyonso. To banda ko banga bato bako yiba misolo à l'État parce que bako boma batu ou bien to sala ndenge nini. Oui, nous attendons que la justice et sala musala nango. Mais loko nako senga na bande konanga ba Congolais place nyonso bozali. To senga autopsie dès que le résultat de l'autopsie est bimi Batia la biso yango na RTNC toyeba qu'est-ce qui a tué Raphaël. Comme ça que tous les Congolais bazala quand même au courant. On va pas rester comme ça dans la flou toujours les alliés continuer. Merci. Bolanda. Est-ce que d'abord Mutuna Aliboso, est-ce que Bakangi Batu Awa? Bolanda Batu Bakangi Bazawa. Ah, Nambata. Bon, Bolanda. Balbeli Bango. Alors, alors à Liboso, on doit les libérer. Tout le bien les ailes, il faut qu'ils débat libérer Bango. Yami Balé. Constat à Liboso, exigence à la famille, basengi basala autopsie pour abela quitter boyebi kazala qui na procès lundi à kende kilobi na musala jusqu'à 16h akuma qui na azaki na palais de la justice jusqu'à 16h à Zongi maladie moins du temps à Koufi ba famille bazo exiger à toute urgence avant tellement naé autopsie ba congolais ba s'approprier na likambo naé parce que azala qui malade té. Voilà comme ça la famille, ils ont mort brusque, bayebi liwa na va comprendre angote bazondi mangote. Voilà message à Soukangwana. Alors honorable Franck Diongoyo en tant que molobeli à peuple, les tirs na sur corps propre oyo oko sala par rapport à liwa oyo. Lecture ezanini mort brusque ezali pona biso nyonso tozo suspecter que babumi na poison. Alors pona ko fixer que ça poison, babengisa vraiment les experts internationaux. Bapaya na ba congolais comme ça tous la vérité à likambo akufi ponani. C'est clair. Donc une expertise wana na ba Nations Unies, na ba expert à Poto, na ba expert à Congo basa l'autopsie avant ba kundaye ba congolais ba yeba que ponani ni yé akufi brusque. Alors le ko la bato ba lobby justice koyeba. Est-ce que ils ont poison tout mais pour les Congolais il faut autopsie ça pour la autopsie il faut autopsie internationale batala na ba Congolais na ba Talibanda. OK. Mais quand ça biso no témoignage muké ya ndeko Raphaël ndenge bozakane na quartier comment avivaka? Papa zakana bien na mona kaza ka fibo fibo surtout les garçons, il y a quartier, franchement, dans la stade, polo, il y a Fibon et il y a Pesaka. Est-ce que l'objet soit quitté à mon andeko Raphaël? On est d'abord Erne. Mais ndenge monela ki santé ezala ki ye moko otambola lez
tiko na liwa oyo selon ndenge mboka pezo tambo lokolo bani na liwa oyo bamsu balobi aza assassiné bamsu balobi poison bamsu balobi asala crise kaka mais yo moko mona quartier olobi ni ok merci beaucoup maman. Parce que M. Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Namboka, loin de photo de na mitu na biso. Aza n'importe qui. C'est une personne. Oh, aza na ba moyen baloba ke mutu aza na mbongo ba so na kana été. Hein? Mutu na mbongo, il peut tout faire. Là, je suis pas en train d'affirmer quelque chose. Il y a maloba oye abimisa ki akeso basimbi mwasi na yamida moto kopela na mboka. Je suis pas en train d'affirmer, c'est par rapport ya liwa oyo ou soit liwa oyo eza causé par rapport ya maloba oyo alobaki. Je suis pas en train d'affirmer, mais je vous montre le fait que muto azana ba possibilité, il a on doit savoir moyen, je peux dire azana ba possibilité ya kosala likambo ya sepeli. Donc il n'y a pas une affirmation concernant Malobawana, mais je crois en ça. Mouto azana mbong, même nga aussi na comme na mbong, aussi na bina éliminer tant sur battement ça va venir na biso. Avec mon argent et ça les mesures possibles. Mais bakoka zamba balingi que mboka oyo ke la justice ba motia biso ko ba kalba ba vrai serviteur à peuple, pas serviteur à vente. Pas serviteur à vente baza. Ba serviteur à peuple, papa oyo a été à peuple. Le quartier bayebi, on ni la logique ba munaï. Mais si comme tu as mené justice comme la mboka pour moi tout moment, tout le monde a couvert subitement. Bon, liwa ya rapport na mutonyo, mais na nenga na eza bizarre. Bon, n'a pas un exemple. La comparaison n'est pas raison. Général Kani, qui Kaïm de Abrakia. On a justice de la Soukate, ou à midi, il y a flou la justice. Nous tous les collaborateurs ont fait flou la justice. Et il y a flou la justice. Kabila le père flou la justice. Ceux qui peuvent y rater, le monde va aussi. Ceux qui peuvent y rater, c'est ce aussi. Ceux qui peuvent y rater, nous sommes aussi quoi. Ceux qui peuvent y rater, peuple congolais, à Olamuga. Tout c'est tout. Tout le monde a dit la vakinga kati, tout le monde a dit la batele. Tout le monde a dit. Tout le monde a dit. Ni ne plus que le peuple. Peuple a dit. Ceux qui vont rater, qui m'ont c'est ce sait quoi. Lumumba sait quoi. Kabila sait quoi. Peuple congolais a Kabila le père, Nabi Kabila le père musée a sait quoi. Les patriotes. Au moins maman va ça. Et révolutionnaire à battre. Comme tous et tout. Peuple comme au bout. Maman l'a bien. Boba qui transparence. Juste à mener ma femme bien. Si vous avez beaucoup de Kagana, vous allez vous rappeler. Jugement jugement phare. Maman a Koufi. Non, non, non. Il y a un bruit sur roche. Comme j'ai dit au départ, ça, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est l'antinonyme de la justice. C'est plus la justice. En plus, nous avons Koufi, tu as raté à Koufi na Corona. Tu as raté à Koufi sur la mité. Wana ndekutu. Ndio kutoa na méchant. Tu as dressé. Asali crise. Pour crise on attend encore maman ezali. Vous savez maman c'est qui est louche dans notre pays et que une fois si la vérité est apparaître et comme arabe a poursuite moko boye faut qu'on lande là-bas filer ba filature ba gens va moko boye qui n'a pas de sens. Nous avons voulu l'état des droits plutôt dans notre pays. Nous l'avons entendu pendant longtemps et maintenant aujourd'hui le chef de l'État avec son initiative de des droits qui veut instaurer dans ce pays maintenant kakabiso moto komisu sous batuel boso ko côté les melango alors ce n'est pas normal, ça n'a pas de sens. Pourquoi loi oyo en tout cas ça ne se passe franchement au moins na mutu ndenga bandaki processus na ye ya jugement de le premier procès sur le deuxième procès en tout cas à mon avis ça a bien déroulé. Maintenant du coup, quand on va prendre Moutakufi sans pour autant être malade, donc ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et les Abadjan Rabilogo ont surtout déploré Namboka. Il faut vraiment prendre fin et cesser Namboka. En tout cas, ceux qui ont ligné Mboka Nabiso et avancé Kendeliboso, Bajan Rabilogo va comportement. En tout cas, tous autres déplorés Nayango, tous autres déplorés Nayango, Bino Bakonzamboka. En tout cas, beau mécampé,
kotika bato mpe liberté ya expression lorsque y a une vérité parce que la vérité eza lokwa mwinda bakashaka yango te ata bombi yango na se ya mesa au fur et à mesure lumière ou quoi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le peuple d'abord, binomo boyo ki ba imboka ndenge balobi, bolandi ba interview, commentaire ezate, ya kolobe ezate. Mais loko moko ndeko Eliezer a lobby, likambo oyo eza ya famille mais eza ya République Mobimba parce que dossier wana ezali dossier ezokipe République Mobimba. Dossier en 5 jours ezali likambo ya mutu moko te. Oyo ndeko Raphaël bande ko bundela ande ko bundela mboka ande ko bundela ba intérêt personnel te mais ande ko bundela mboka. Alors na système ya liso likola liso état de droit tozolandela dossier o tosengi basala autopsie parce que mutu akokufa te mbamo changement bandi osala na nzoto na ye tomoni yango clarté. Alors toza ko dénoncer bamakamnyo so ezoleka parce que lelo comme mutu so akufika corona na virus. Alors to éviter est-ce que corona na virus so mutu akufi il faut changer ke ba couleur faut vimbisaka ye nyonso wana ndeko Eliezer a soulevé point moko malamu esengeli to telema ba imboka nyonso bisika nyonso bozali diaspora bozolanda biso libanda mboka to telema to landela dossier o parce que oya tiki biso na mokolo lelo ezali mona mboka wanda ko bundela ba intérêt ya République démocratique du Congo. Alors merci na ba nyonso bolandi biso, merci à l'honorable Léonard Kachama, merci à toi, merci à Grand Kachama, merci à Mama Emilie Nzemba na Londres motema ya tous pepele ya Mbetolo, merci à Chantal Monga, Myriam Mbonga, merci Bino pour vous soutenir Gradimu ya émission Le Peuple d'abord et Kendel Bosso. Merci à Grâce Ndouzu Lord du ciel. Merci à toi, merci à Prophète Eli Grâce Mouchidi, merci à Pasteur Jormet Tantamou Teba, mon père spirituel. Merci à Maman Nono Kapinga, yo vraiment la robo sanayote. Merci à Tantune Delvi Bajikila, merci à Maître Innocent. Lucrèce Kabashi, partenaire Mounene Nakati à émission Oh le Peuple d'abord. Merci à toi, merci à mes parents que j'aime beaucoup. Félix Kadiozo Matameso, Willy Mouyaka Tumba, Nangabino tellement trop. Merci à Rudy Apangane, mon vieux. Merci à toi depuis Paris. Merci à Bovik Elianza, Abel Matames au sud vidéo de Paris. Merci pour la soutien à yo. Bino de Bossa la tête de place à Raboto, il y a information à source. Merci à toi, merci à Guylaine Lianza, merci à Sandrine Lianza, merci à Michou Lianza. Vous êtes tellement ébélé, Bolingara Gradi Mouya. Alors merci Nabino. Ndenge bozala ki wana pour na Rolande mission. Ingénieur Kelly, merci derrière la caméra, merci à Reims Mouya. Na musala bozo sala, merci Nabino Nyonso. Alors ngala bino tokutani à la prochaine. Toza toujours dans système à liso le liso total à ndenge nini dossier o ekokende parce que dossier autotique yango te Rolande lango tina suka. Au revoir, bye. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce mokonzi a bandi pour détourner bandi bako. Le toi tu crois que balandi wana bazani. Balanda peko. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi a lobi abi bon likambo ko pona au sala ngo yo ozamona mai nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. À partir il y a mois de juin donc Torobanda va direct. Donc to koti na masolo ya direct parce que masolo mususu ce que biso to beti les mususu et zalaki makambo c'est le kaki mais boye ba ke 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zala libanda mais oyo to koti na direct to zana kati ya plateau donc à partir il y a mercredi 3 juin to zana rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert et Robanda mercredi 3 juin, après vendredi 5 juin, donc toujours 5 minutes avec ces angadi téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc Rosala émission Oeboyebi, on a bandé na radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na Rosala na invité. Invité Siko na émission Wana Izozala. Donc, nazo Mbappé, batu, ya bakam musus. Pour biso toza, ba collabo, ya Félix Antoine Tshisekedi. Mais, tu sais que biso to comprena kate, ndenge nini, batu mususu, bon, tolobi critique est bien. Critique, oko critiquer, présent, surtout, ba critique kaye, ba critique constructive.
mais oyo bato mosusu bakoma na masolo soki neti nini donc yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadi te mais na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango bino pe et vous avez téléphone ouvert hein et vous avez émission téléphone ouvert ba émission à Siko to ça les ali téléphone ouvert bino pe bozo poser ba question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné neti bisoté donc toroyamba bato bazana sima Katumbi toroyamba bato bazali na sima ya Fayulu toroyamba mebo bosana te ke na 4 émissions ana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, tu la bango bilobela te mais photo comprendre la bango. Ma kamuni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et kozala polele. Donc, nouvelle amalamu, ya ngona to pesibino. Donc, bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin, bah direct et bandi, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, tous en a rendez-vous mercredi 3 juin. Vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé na 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand dengue ozala. Donc il y a samedi ndenge boyebi to bombi kaka, ba horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct. Donc bo s'abonner déjà et vous avez sur Facebook, bo s'abonner na compte na biso ya YouTube. Cléboa original César Ngadi, bo s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais bo s'abonner les sous parce que ils ont le candidat qu'on a donc ma solo penza oyo, bo sepela kinango donc bo zovi frango live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi Bokozala déjà recépela, Boromona binomoko babande annonce, donc nous préparons déjà et Robanda koleka 2 semaines prochaines, donc tout Robanda déjà coaché la bino en Bozala déjà na Katia Ben. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. Au parti BB, au CFAIO, et Zanakati, il y a Sepela TV. Bouquet comme il y a Mouké Boy, au Tchina Poche, voyager dans Mouké, partout Lingi. Na Bouquet, il y a Sepela TV. Sepela TV, mais ma buissonne, ma buissonne, on a 4K, machine, ma Daka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
ndeko grandi lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yeseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya rtnc totelemi Tokoseka, Bonaparte, Tokoseka.